Bakongo ya Brazzaville zibula mezo bofungola miso bikantsaka wawire Récemment, les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être... Botika maseki Bakongo ya Brazzaville mabele oyoyo bakabi na Rwanda eleki capitale ya Kigali. Récemment, les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être... Mbote matondo mingi na bandeko nyonso ya Bakongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko na ngai Bakongo ya Brazzaville nayebi bozali ini na Congo Brazzaville. En même temps, eza na makambo ebele soki esengi bato basouffrir bino bokosouffrir yango. Bosouffraka yango mpe deja. Bakabola bino tout d'abord na Bakongo ya Zaïre. Bakabola bino na bapropre ndeko na bino même ya 1900. Nga naza mwana njili ya nchango. Naza na bandeko ya génération na ngai. Tata moko mama moko leki na kulutu. Mosu aza na Brazzaville, mosu aza na Kinshasa, me baya kokabwana. Bakabwana te na ndenge kindeko boye te, na ndenge koyoka soni. Moko soka ake voyage kuna, po azonga aller-retour, okomona fo bakutana na mayele na kati ya famille na ndako, ou bien so bakutana na bamarché, fo bakutana neti Kongola Brazzaville ayambi Zaïrois. Me baaleki na koloto. Papa moko, mama moko. Po moko azonga Brazzaville bumwana. Ake kola na batata mwasi na ye bato mosusu. Moko atikali na bapara bakolaka na bango na Zaïre. Bana mbongo na bango. Bana bandaku na bango. Ba surtout na babilanga na bango. Tauna lobaka na njiri to na babilanga balari. Eza te kombo. Kombo te. Naogi parti na mbate kango. Ekoma sugi ride kokoti. Bilanga wana tu na quartier 8. Kabola quartier 8 katikati. Nyoso wana eza ya balari. Bakokoti wana tu ya balari. Bien sûr bakoloba balari na manianga. Po balari mosusu. Baza deja ba génération ya trop. Yango fo batika la manianga. Mais bon, tolobela kaka wana te. Po eza pe na babilanga ya bazombo. Na ba Kongo ya Zaïre. Oyo eke kuta Segomaf. Alors, Bakongola Brazzaville bofungola miso.
ba Congo surtout na bitumba tango eyaka banani bakufaka mingi na ndimi te bato mosusu ba Congo bino na bateke ya Brazzaville baza ba Congo na batu ya Pointe-Noire baza ba Congo me na kati na bino moko pe kaka na Brazzaville Congo Brazzaville badivisa nano bino ba Congo siko mpona intérêt na bino te epuis na bato bazalaka 100% ba Congo to ba Congolais Brazzaville baza mingi na ba Congo ke na bekolo mosusu surtout na ba oba na mbongo na ba oba na pouvoir bateka bakabi babisusu balobi bateki bango baye ko justifier babite to louer pendant 25 ans mais madame journaliste rwandaise mwana mwasi alobi rwandaise bokabeli bango mabele bakonzi na bino fo botala bango malamu botala kimboshi na bango malamu bakoza na bango ba Rwandais baya na époque ya français bakoko na bango to baza na bango ba Ougandais to baza ba Centrafricains révoltés mais bon wana na tina te eloko wana tina mabele o bapesi na Rwanda na territoire ba Congo eleki Kigali na monene bato bakokende kuna batango batanga o bakesa bilanga kuna eza na bajene ebele eza na bato ndenge na ndenge me batango o bakokende kuna bazotangisa bango lisusu bantuka bilango bakende sala kuna na bangombe bakende bokola kuna nakanisa bokosimba mutu mikoleko ya ekozala trop tard capitale ya Rwanda kombo nango Kigali siko na mabele ba Congo bazwi mabele koleka capitale na bango bo imagine bino na Congo Brazzaville bozwi mabele moko na Angola po na bilanga eleki Brazzaville na munene to eleki Pointe-Noire na munene boza ndenge ni nesengo dia po bokesa bilanga me bango sikoyo Afrique mobimbe yebi na ba Ivoirien ba yebi ba mo général Makosso ba yebi ba Camerounais ba yebi ba Malien ba Sénégalais ba yebi ba Sud-Africain ba yebi ke mboka wana bato wana nde baza na posa ko détruire bato mwindu oya bafricain baza ko na posa te me bazali kosala yango deja bolanda yango na TikTok nga te muna oloba na TikTok ezoloba mabongo mpo ngai te sikoyo nayebi nanu eloko penza balingi te me eloko nayebi en tout cas bakesala bilanga te bokomona bilanga bokomona bangombe na bantapa eloko bakesala kuna boluka kutu boyeba te
bobenga na bango. Bakongo bobenga na bango. Na moni ndeko mwa mukongo azo sepela. Pa moni basoda ya Congo Brazzaville bazo forme pe bango na kati ya risi. Tala Angola formaka kuna ba forma basoda angolais. Me bana matériel. Pe tango ba formaka bango bazongaka po ba former bangolais. Donc ça va former 6 000 soldats angolais. Bango ba former ata 100 000 soldats. Pe bamato sezali biloko to. Mais sepela kaka. Ko sepelango pa sepeli akomi ba voisin bokeba. Do ba voisin ngo bazairwa. Do ba Congo à Brazzaville ba boma bino kaka misu ennemi ya Mukongo ya Congolais Brazzaville eza zairwa. Tala bandeko nanga ba Congo. Boko simba moto. Boko sape, oui, la sape, c'est bien. Batuana barokenda. Ngala ibi batuana. Na moni muke. Na télévision na bango mokuna. Ya mboka na bango. Bazo pesa bango sous ba formation. Batu bakisa bilanga. Batanga mayela kosakana te. Bapio bango sous ba formation ndenge bakozala kuna na Congo Brazzaville. Pe o bazo pesa mibali. Bango sika bako mema basi. Bako bota. Pe dikasyo bako pesa bana wana. Pe bana wana bako tanga kuna na ba Congo Brazzaville. Bako silisa pe ba klasi kuna. Bako loba pe lari. Wawiri Bako komba pe lokolo ba lingala ya Congo Brazzaville. Bandeko nanga ba Congo ya Brazzaville. Botuna te so bosala ni. Bino moko boluka o bokosala. En tout cas boluka o bokosala. E ama sekite. Bofungola misu. Bo penza kidiba ya tro. Ba Congo o bazaka penza kidiba mingi te. Eza ba Congo ya Angola ya Wiz. Ya province de Zaire mbanza Congo. Ba komo koma eveye sikoyo. Na makambo etali ba Congo. Me ba Congo ya Wiz bazalaka deja eveye makasi. Ba Congo ya province de Zaire mpanza Congo bisika capitale ya ba Congo yali mingi balalisaki misu. Pona nini bapesaki mingi ba poste ebele. Pona balalisa bango misu. Ba Congo ya Zaire bazali pe eveye. Me bakabwanaka pe bamisu bazomi benga batabandundu. Oreba biloba keto ba Congo 100%. Baboti bana pe bakendeke bongo. Do ba Congo bolalisa misu te. Bozala kidiba te. Congo Zaire soke dindi kaka. Congo Brazzaville na ba France CFA na civilisation wane zalaka kuna. Na Congo basokula na omoble boko kamwa ndenge kokoma bino mo bomona bakoko na bino bakomona. Ba Congo ya Congo Brazzaville bofungola misu.
bofungola penza miso botala vraiment malamu soki bozokende wapi botalaka te bavi aussi bovivre na batata na bino bavivre na makambo ya mike bozokanisa bebi ekobonga na imagination na bino tango bazairwa baza na Congo Brazzaville bango moto babebisaka mboka te bakonti na bino so balobi babimisa bazairwa nyonso na Congo Brazzaville bakosala yango mpe na facilité ata na malembe moto moko takufa bakosala yango me bango basalaka yango en désordre kelke bato mpe bakufi mpo balakisa bino ke basalaka likambo rien so bazairwa baya na Congo Brazzaville bakonzi na bino balingi baza mpe utile mpo bango babombama kitoko mpe babombamaka mpenza kitoko bapesi mabele leki Kigali na monene bino mpe bovandi nie autrement dit bovandi sui amama chari mono amama chari bandeko na ngai bikantsaka wawiri makambo eza ya show eya makasi bandeko bokeba na monda lelo oyo mabele ya nécessaire osakana te mabele banda kala ezala nécessaire mais siko ezali ya kowelela mpe ya koluka surtout ya kobotola bamisusu mabele na bitumba to na mayele mabe ndenge baosala siko bino bandeko nanga bakongo ya Brazzaville na mayele mabe bazobotola mabele bazwi territoire eleki Kigali na monene nga te munalobi ya bango moko bato bazwi mabele bango kutu bazoloba te ke boluwese bango balobi bopie bango cadeau cadeau quel cadeau amama chari bandeko nayebi likambo kosoba na bino te nayebi nde na kokoloba te mpo bisika bozali botengimisi monoko monoko etengami nayebi botikala malamu ciao. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi à Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi à Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.